belle production et pour ça qui n'a pas bourse scolaire pour na baba na biso ya orphelin. Alors action na biso qui est vraiment basée sur ça. Et chaque année tout ça la descendre sur le terrain pour na ko visiter ba na biso. Et cette année et ça les que rentrée scolaire na bango. Kolia est bien. Kola la paix est bien, mais il faut qu'on pense aussi à l'avenir na bango. Classe est très important pour na bango. Alors il y a on réfléchit ça qui fondation cette fois-ci et à la action fouter la orphelin Minerval. Zongi ça orphelin la classe. Na muke o nzamba pamboli biso ndomboni yango permettre biso to ça la action presque na ba ça qui choix to ça qui peut to zo qui nombre retenu à bana. Oui, permettait biso cela qui descend sur le terrain, il y a qu'à vérifier, qu'à se renseigner na ba école au bana batangaka et puis orphelinat ba qui teke biso to salango to fouti déjà ba frais scolaire na bango et puis to ye ko informer bango juste après pour que batinda bana lundi. Un grand merci encore na famille Libota, famille Moko Oyanga, famille Moko Nzamba Pesanga, famille Moko O Nzamba Tiabino Nanzela Nanga pour que vous soutenir nga, soutien na bino et ça la nga bien makasi. Nabi que ça la vraiment spirituel, les a moral, les a physique. Nzamba pambola nga bino, famille Libota Nzamba bombela nga bino. Alors message na nga pour la bino ça la beaucoup plus, vous allez kaka concentrer sur Belle Vie TV. Bafan nyonso ya Belle Vie TV, famille Libota, bisika nyonso bozali sur Twitter, Instagram, TikTok, sur YouTube. Vous allez concentrer, focus sur Belle Vie TV. Vous allez filmer, vous commenter, vous liker, vous partager, en tout cas augmenter de vues. Il y a un sala onzamba kutani sibiso pour que tout ça là. La rentrée c'est pour le lundi, ok? Prière na bino nzamba pesa bino maele. Pour na kati na bino ba docteur ba bima ba médecin ba bima. Et là elle est qui le sambo ezate. OK? Si y a un souci au fukami, au bondeli, au ebisi nzambe ba problème na bino parce que yenda za solution na nyonso. OK? Nzamba pambola bino, nzamba batela bino abomba bino. Na sena mapapu na ele lolenge soso abomba rabana na ye. Boza na sia couverture en nzambe. OK, bonne application pour le lundi. Merci beaucoup. Ça va? Ça va? Ça va bien? Ça va bien? Non, il était nzalé. Hein? Bon, bien moi gentil, hein? Tu sais. Ça va? Ça va? Ça va bien?
Vous êtes sur Top Media TV. C'est toi Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Le Seigneur de Jésus de Nazareth, il a croix mes pose à la réussite. Atana bengi sécurité bakolala soki ba relever bango te na yo la. Jésus de Nazareth. C'est le grand vainqueur de Golgotha, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Ta stérilité, la tibacholi batongi, Jésus. Alléluia. Tu es là, Jésus de Nazareth. Tu es là. Esther, il est là. Il ne déçoit jamais. Même tu m'as moni pamba, nous sommes aux tombola moto moni pamba. Alléluia. Alléluia. Azali Yesu Masiya Nazareth azali.
yikampiko yaya kokwesa kondima te mwana cfc mwana codef bana notre père chrétien aza makasi na yuta molembi azali yo yesu masiya nazareti celui leseko qui ne marche jamais dans la détresse topensaki na orphelinat oyo ya bino baagent na biso bazalaki sur le terrain pour enquêter et puis tolekaki ntina ekole oyo bana bino batanga sans ke bino boyeba tofuti bourse na bango. Alors, nde sikoyo toye vers bino pour toyebisa bino ke on a déjà payé le frais scolaire pour les enfants, quelques enfants, et ça y a choix na bino nde bosala choix des enfants oyo botinda na école. Alors bourse eza wana bourse scolaire et puis acquisition des réceptions eza wana parce que nzela na biso eza tellement molai toza beaucoup plus on a 5 orphelinats si je me trompe pas et 5 écoles. Donc nous sommes juste de passage vraiment. Et moi, enveloppe moi mkiza na kati, c'est juste permettre que vous soyez la mon uniforme, vous soyez la bonne caille. Le plaisir est immense, le plaisir est tellement immense. Et ça esengo makasi ko yambabino et pas nabiso o ekomi penda kunabino. Bellard Fondation, vous pensez vraiment qu'au tangisa scolariser bana ya orphelinat la compassion plus ou moins 5 précisément. C'est un réel plaisir. Tout possible non merci. Tout possible merci vraiment na ba membre de la fondation. Pourquoi pas na fondatrice, fondateur il y a fondation Zamba Pambola Bino qui est vraiment liboso. Moi c'est monsieur Moïse, le fondateur de l'habit orphelinat. Nous sommes vraiment très ravis. Namoni yango, namoni paye enveloppe. La secrétaire vient de me les remettre. Et j'ai aussi à moi les documents de l'école où on a signé comme ça pour garder contact, pour garder partenariat. On dit que ce n'est pas un hasard. Et on peut avoir image. On emboîter toujours les pas. On a toujours dit qu'il faut caca. On est vraiment tous des croyants, des chrétiens, mais Tomi Pessa, Mamisala et Malam aussi pour te dire que résultat, les foot ses alliés, Dieu paye et récompense toujours les bonnes œuvres des hommes. Vraiment, merci Bellard Fondation. Merci. Merci. Vraiment, merci madame. Merci. C'est comment votre nom? C'est Maman Bellevue. Maman Bellevue. Maman Belinda Kandi Bellevue. Votre numéro de contact, je peux en voir?
Fondation Bella Production. Merci beaucoup. Alors, Vision Abisso, il y a Bella Production, Fondation Bella. Ils allaient pousser Batou Soussou, pousser Batou, aider Batou. Donc, surtout beaucoup plus de personnes démunies. Alors, Action Abisso, il y a né Oyoyo. Ils allaient Action Zongisa Orphelin la classe. Fouter la orphelin bon à Minerval. Et en gros, tout ça là qui choisit Abisso la orphelinat Oyo. Tout pour là qui 8 enfants. Ils ont qui bien l'aime sous ce boyer habité. Mais, agent Abisso déjà ici, qui était sur le terrain. Pendant que nous, si ça déjà pour régler la situation à niveau, il y a école. Alors ici, tu as Futaki, Minerval na bango. Et en gros, tu as la orphelinat bon. Tu as vengi. Ok. Bourse scolaire. Voilà, ils ont accès au permettre na bana au choix, il y a bino au boutique dans la école pour que ba bénéficier na ba cours. Voilà, on les a lettre officielle au présenter et puis juste enveloppe en qui peut permettre na au sommet la mona cahier au sommet la mona uniforme pour permettre dans lundi en tout cas bazala ensemble na baninga va se sentir lésés et abandonnés très à l'aise ensemble pour que tanga kitoko. C'est ça notre souci. Donc vous avez dit l'école déjà. Oui, l'école déjà c'est bon. Quand on va d'abord on va présenter bourse scolaire. Oui. Aucune école. Bino ça va combo oyo. Tout ce qui est là est enregistré à l'école. Ah oui, enfants. Non, bino de botinda bana bo présenter kaka. OK, ne bo présenter ni biso to yende sko ko informer bino. Comme ça bino bo kende kuna bo solola na ba baza pe na exemplaire o. Donc bo koma soka bo laxi o ba yeba keza fondation Bella. Bino ne bo pona ba kombo ya bana na ba classe o bozo komisa. Et ça c'est pour accuser la réception. Te dis Coco. Oui, chef. Viens accuser la réception. Moi c'est l'évêque. Oh, les banques. Secrétaire des enfants. Donc, il dit dans le livre des Psaumes, chapitre 20, 45, que Dieu se souvient de ton enfant, de ton Holocauste, et que Dieu te donne ce que tu désires, et qu'il ne peut pas te laisser. Donc, nous avons à Dieu, c'est le ma parole. Donc, tu as touché le cœur de Dieu. Ces enfants, ce n'est pas nos enfants, c'est la voix de Dieu. C'est le sénateur que Dieu, que nous servons, que l'on vit avec une équipe. Toi aussi, on a aussi encore des gens qui veulent soutenir encore, qu'ils souffrent eux-mêmes, et dire que longévité. Donc, nous manquons à Dieu, et laisser eux-mêmes, comment tu appelles ça, parce que la faiblesse de Dieu, c'est mettre ça en pratique. Le livre des Proverbes 19 dit, c'est qu'ils sont pauvres près de Dieu. Puis ce caractère en Dieu dit, c'est qui intéresse aux pauvres. Les jours ne s'en balent, quand il est fait, il écoutera. Laisse aujourd'hui, que Dieu que nous servons. Les jours ont un problème. Quand tu créeras, tu dois faire Dieu le coup de la chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Nous sommes bénis de votre parole. Merci. Merci beaucoup. Vous avez aussi fait votre présence dans notre cahier. Là, vous avez les noms. Samedi, hein? Oui, samedi. Madame Belfi, vous êtes patron de la Fondation Bella.
Merci beaucoup, papa. Merci. Au revoir. Belle vie, Azar. Viens ma fille. Fais une photo avec maman, embrasse. Et au nom, tu ne sais pas ce qu'on a parlé. Au nom de tous les familles, tous les frères et sœurs, c'est envoyé. Les enfants, merci. Vous allez bien? Yeah. Il y a ça, vous allez bien? Yeah. Ah, là, il y a pas de zouzou. Pourquoi vous allez dans la mawa? Pourquoi vous allez dans la mawa? Vous allez bien? Yeah. Bon, toi, tu as juste à côté de ton beauté. Lundi, déjà, ils ont rentré scolaire. Ils ont la classe par la grâce de Dieu. Et puis, dans les cas, ils ont boza na papa moko oyo eza mokonzi ya bakonzi ye moto asala likolo na se ye nde aza papa na bino bokozala na susi te bokolela te bokozala na kobanga te bokozala na okela te parceke ye nde aza papa na bino oyo babengi mokonzi ya bakonzi. Alors biso toyaki tokutana na bino tomoni bino tosepeli tokomi kozonga tika ete kimia ya nzambe etikala na bino nzambe apesa bino mayele parceke na kati na bino bamédecin bazali na kati na bino badocteur bazali na kati na bino bapasteur bazali eloko eleki priere eza te eloko eleki nzambe eza te losambo epuis mayele na classe amen na kombo na esi totiki bino. Vraiment. Et où met le micro ebele? Et on a kanisi bino. Bana baza bien. Baza bien. Ok. Asepeli mingi. Mais tous un épisode de passage. C'est juste que bino boyebi déjà ndako. Nde to fonctionnaka. Alors année oyo action na biso et ezalaki zongisa orphelin na classe futela orphelin mbongo minerval. Alors agent na biso basalaki descente sur le terrain bavérifiaki makambo mosusu peut-être bino boyebi te tosali bino surprise. Alors tofutaki minerval mpona 5 enfants. Bourse na bango yango toye topesa bourse scolaire na bango oyo permettre bango lundi baza un accès libre na école. Vraiment oyo eza oyo bokoprésente na école et puis bana eza au choix oyo bino bokotia pour que permettre bango bakende lundi baza un accès bakota oyo eza accusé de réception. Et puis, ça, c'est juste permettre que moi, cahier, moi, biki, moi, uniforme, pour que permettre à la propre.
kati na bango espoir ezali ya kotanga bakosala kosurprendre bango kosurprendre biso bakadre ozongisi esengo na bana oyo banda kolela bobanda komikisa tokosala koma mais quand même ozongisi esengo na kati na bana wana nzambe aza na antikote abatela vi na ye akosalaki esika oyo na nokomete akomisa mapambolo kolela ya pase ya makanisi ya bareve na ye wana parceke nzambe abana mikile atikaka vraiment un grand merci na oyo nyonso tosala mpona bango tosala mpona bango merci beaucoup mama Merci beaucoup. On va juste accuser les
Les enfants, vous dites bien que tu as la biso. C'est félité. Baye côté la biso, pour pas payer sa biso ma casse pour lundi. Les beaux la classe, ma camarade bino nyoso et ma camarade biso nyoso zala malade. C'est félité. Enfin l'autre va faire si biso en gros. Tu mets ta maboko mingi. Vida! 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 C'est le papa et la santé. Vida! C'est notre assurance vie. Vida! Vida de maman Émilie Seth-Mario. Oranga Gilles Tezo, naza coordonnateur ya orphelinat Vida Jardin d'Eden. Orphelinat oyo eza ya madame Émilie Seti Mayinga. Azali awataza na Canada. Azwaka likanisi ya kosala eloko oyo po alekipe na betape ebele ya souffrance. Nzambele rapamboli ye, alobi ye pe fo asunga ba o baza na sima. Yango asala eloko oyo. Bana oyo asala ngo na cadre ya business te. Tosengela bango bambongo na ba bis te. Mais na mawa oyo ya muke azozwa. Na mawa o bino souci boza nango pour ko soutenir bana yango na nde tozo faire fonctionner eloko oyo. Vraiment nazana ba batunanga pe o bazana bango o nasala na bango neti ye monsieur trésor tozana ye awa papa JP akepe mazana repos ba mama balambelaka bango mama Vero pe azakuna. Vraiment to sepeli mingi na acte oyo boye ko sala pona biso Nzambe aleka ko pambola pe azongisa mingi po awawa bourse scolaire yango oyo tozwi bourse scolaire na biso awa bana ya biso ya Vida pe souci na biso ezalaka batanga bakoma bato puisque baza awa kaka pona kolia te kolala te mais toza awa pona ko encadrer bango po lobi na bango ezala pe malamu et non que bavandi kaka boye merci na acte o bosali pona koya ko nous sommes avec Madame Bellevue. Ici, au monier, image dengue est circulée depuis le matin. Tout ça qui avec maman. Mais la toute première question, maman Bellevue, n'a besoin de nous avons vu, n'a pas papier au nyonso, n'a pas place au tiki tiki, n'a pas place au foot timbongo, n'a commis bourse. Eli Koloba nini, to meke un peu ko comprendre. Il y a Eli Koloba qui est Fondation Bellard Production. Et pour ça qui n'a pas bourse scolaire pour na baba na biso ya orphelin. Alors action na biso qui est vraiment basée sur ça. Et chaque année tout ça la descendre sur le terrain pour na ko visiter bana na biso. Et cette année et ça les que rentrée scolaire na bango. Kolia eza bien
kolala pe eza bien, mais il faut qu'on pense aussi à l'avenir na bango. Classe est très important pour na bango. Alors il y a on réfléchit ça qui fondation cette fois-ci et à la action fouter la orphelin Minerval. Zongi ça orphelin la classe. Na moke o nzamba pamboli biso ndomoni yango permettre biso to sala action oyo. Presque na ba sala ki choix to sala ki pe to zo ki nombre retenu à bana et permettre biso to sala ki descendre sur le terrain. Il y a qu'à vérifier, qu'à se renseigner dans l'école où on a batangaka et puis orphelinat et qui teke biso to salango to fouti déjà ba frais scolaires na bango et puis to yé ko informer bango juste après pour que batinga bana lundi. Maman Bellevue na kozota embelité cette action ezoko caché nini derrière ngo est-ce que vous voulez embrasser à part production vous voulez embrasser maintenant aspect mususu o etali politique parce que kotala ndenge to tamboli lelo depuis tongo tisiko toke soki na ba toko kuma mi mata na ba 15 écoles ba orphelinat pe 15 donc toko kuma déjà na ba 30 places au to tamboli kaka olali olamuki kaka boye vent wana ezuyo ou bien ezali na goût moko boye o ozolinga te to comprendre politique te antika osango tata mokomo te bao babenga moko basala ngo basala mais nga vraiment en tout cas nazara politique ok ko sala action oyo ce n'est pas pour aujourd'hui ça date déjà de longtemps même alors to continuer kaka ya musala o nzamba tindi biso to sala ya musala o nzamba ti biso na nzela na ye poto sala ya biso le langa na ye na bandako na biso donc a to za elanga nzambe donc na bandako na biso nzamba za donc c'est ça. Pourquoi l'idée ya ko futa na l'école et puis okei et pas et au foot une école auquel ils sous na orphelinat auquel kotika enveloppe ça veut dire quoi? Bon j'ai pu aussi commencer dans l'orphelinat et puis na ke succès na ba école. Mais je voulais à ce que ça passe comme ça. Je commence à l'école et puis na pour informer bango. Et ça peut bien. Bon c'est na qui a bango ke ba tang sen ngaba na teno vande na ndia mabete. Le suivi na bango. Et ça a juste un suivi au biso to linga to sala. Et puis tous ça vraiment bien informé que bana ba otanga. Déjà to landela bango non fondation na biso to landela bango papa yo fondation bela te na yebi fondation fondation bela attaché maman mais demain aussi aux équipes na 2-3 questions pour poser maman yo le loko ça te à reposer nga était bon un grand merci un grand merci encore na famille Libota famille moko oyanga famille o moko nzamba pesanga famille moko o nzamba tsabino na nzela na nga pour que bo soutenir nga soutien na bino esala nga bien makasi na yebi ke ezala vraiment spirituel eza moral eza physique nzamba pambolanga bino famille Libota nzamba bombelanga bino alors message na nga pour na bino ezala beaucoup plus bon za kaka concentré sur Bellevue TV bafan nyonso ya Bellevue TV famille Libota bisika nyonso bozali sur Twitter Instagram TikTok sur YouTube bozala concentré focus sur Bellevue TV botala ba film bo commenter bo liker bo partager en tout cas augmenter de vues yango wana ndeza musala o nzamba kutanisi biso pour que to sala bato nyonso fondation Bellard eza pe na besoin ya assistance na bino ya soutien na bino financière matériel c'est important ya on permettre à biso to pour ça suspendre la bana biso pour que te prêter ba main forte donc c'est un peu ça mon tout nyonso au hasard de bon cœur o nyonso nzamba o toucher ye na nzela na biso asunga bana oyoyo en tout cas adresse na biso ezali bato bayebi bisika bazwa biso facilement ba rejoindre biso juste pour nous soutenir bana. Merci. Donc merci à vous parce que vous accompagnez kinga et boutique ngate partout. Nzamba pambola bino donc c'est bino belengai o non peut sabino e kokabino te.
mais on nzamba opesa bino ezala motu ya makasi koleka. Un grand merci à vous et merci na bato nyonso balinganga o ba soutenir nga na musika tout comme na pembeni na ba prière bo continuer ka bolemba te. Yango ndeza na bilo sambo eza rendez-vous ya balongi. Merci na maman Lorombo pour la Njemba. Jemima, tu avais quelque chose parce que apparemment. Jemima, merci, que Dieu vous bénisse. Je suis accompagnée dans la fondation de la maman. Les amis de l'eau. Maman Mbote. Oui, oui. Les amis de Lombe. Lombe. Mama yeli aleki kuna na école boyebia yende mama azosala vraiment ke bana bazala te na inquiétude na rentrée scolaire toyebi ke a mama ndako o bazo soutenir ndako oyo bi orphelinat oyo donc topesi bino bisika bozali ba merci ebele nzambe oyo apambolaka nzambe oyo amatisaka mutu amatisa bino a vraiment apambola bino koleka na oyo bozo sala lokola don ya kofutela mwana classe mbongo surtout na orphelinat bana bazana papa te mama te mais malgré ça mais nzambe alobi ba papa bazali ba mama bazali lokola ma belle vie na équipe na ye eza bato oyo bazo soutenir bana na biso bavanda te yaya souci ezalaki maintenant je crois à partir ya lobi ti lelo bato tozoyamba ata mibale misato susi ya bana elongwe nzambe kaka yo mona nde bolambo na bango eganga bisika nyonso nzela bakotambola bakosala ba démarche esunga bango po baya kosunga bana oyo na baklasse na bango vraiment na équipe nyonso mobima ya mama Bellevue totoni bino vraiment nzambe pe longo na ye abatela bino asunga bino. Mbote no tadi mbote Jemima mbote na bandeko nyonso oyo baola bazuli bakwa olanda biso toane sengo mingi ya ozala lelo elongo na bana on a passé toute une journée banda tongo boko tanga na elongo na biso fatigue mais nzamba za lokumu kwa pesi biso pe mato salango juste ko rappeler que Fondation Bélar ezawana pona bana ezawana pona bino nazora pe bappel à bandeko msu babengaka ya na ligne ya Bellevue edenga pona bois edenga pona bois tout ça faut boyer ba adresse ya fondation bo s'enregistrer de manière officielle
na eza matolo te eza demande officielle il faut kota na administration bandeko baza na kata administration ba approuver batali pe ordre de priorité parce que eza na bato ebele mwa mosu aye na mwana azobela moto mosu aye na likambo boye donc nde eza topona boneti boye mpona makambo ao frais scolaire so nini na mito toclôturer eza mpona rentrée mwana moko so ayebo kozwa te bon neti na minute officiellement toclôturer mais maintenant soki ndobi na ndenge mara peut-être que moto mosusu akoya na dossier batangi etouche motema ya administration babi atokosala quelque chose ozomona ekosala yango bato ebele baloka mama Bellevue koyedenga te boyaka nde na fondation Bellard odéposer dossier na yo en bonne et due forme et toko étudier yango na niveau administration pour te bandenge ni tokosala merci na baorphelin nyonso esaka Bellard confiance bomoni que tosukaka na loso te lelo bo comprendre que na souci ezaka to bana bakoki ata classe te bana bakoki kolata okoma te bakoki kolata otanga te tozana esengo tomoni ministre mo azo témoigner zo bangai nakomi ministre lelo parce que batuka barota biso na baorphelinat na bafondation et tout ça babakisi biso moi un plus et permettait que omoni et osala biso bien et bino nyonso bozala libanda omoni eloko ya bolobi te nga mpe na ligne bobakisa esusu mpo baorphelinat mosu tosisi orphelinat na ville ya Kinshasa te tokomi na babisika misika bamenkau babisika tokomi kuna te baorphelinat ezaka soki nyonso omoni bongo etouche motema no olingi mposala quelque chose mpo toexplike bino action batindi baenquêteur sur terrain baye investiguer ba te bamwa ka batuma boye rotala ba poser ba question nzoka ba checker batali école après babimi batuni na quartier école mpembeni ya ezawa o yango wana OK bake ba komisi bana ba futi Minerval baye babito ye na mpo na compte orphelinat tel OK donc so bomoni bana ba ete bino bokelanda ba mais biso pe to ke signaler ba etangu toye na ba orphelinat qu'est-ce qu'on a fait toye ko informer bango que to komisi bana OK madame Bellard ye mo informé bon que ba komisi bana et en dehors ya komisa bana apesi bango enveloppe à lobby bana ba OK classe mais o eza mbongo ya uniforme cahier stylo na moi sac nde eloko esalami wana opposer question mo bien pona nini alekisi on ba monter papa eza orphelinat même sous moi nzale ko ba to privilégié kolia que mwana ke glace mais soki bafuti da Minerval bolinga te mbongo ke perte ba osala obligé ya kokende donc c'était ça l'idée et bon mona à peine à fin de l'année to ba il faut ba lia pe soso to ya à peine à loso na soso donc to kanisi ka libumuté to kanisi na mutu oui nzamba za lokumu lobi okebite au moins ka na candidat to na Bellevue TV bazo engagé kaka ba orphelin et bandaka bon tout est possible mais wana omoni peut-être okomi kobimisa peut-être moi biloko na na ebisi bino makambo eza na ebisi bino makambo eza ba filma nyonso po ni blo msufu obomba eza po peso po so kaba pesi biso so po so kaba biso pe msu to ya peka na ndenge na biso to mpe ba les amis de la fondation Bellard nde bande ko ba les amis baye biso pe to ye ba les amis to yesu to tiki pourtant to radia na kata fondation. Donc voilà, merci à votre nous accompagner à Bellard Production, ma chaîne partenaire, on a nyonso ba communication madame Bellevue sur ba activité nyonso en tout cas, merci Nabino et oaza na besoin obenga biso bota ba numéro na biso eza na siona vous contacter biso officiellement nzamba za Nabino. Voilà. Merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Ezalaki Bellard Fondation Oyo et yaki kosala ba action mokolo mwalelo, une façon ya ko accompagner les orphelins, une façon d'apporter en plus naé eloko e toucher ngai depuis le matin to la moki depuis 7 heures. Eloko de toucher nga c'est-à-dire cette maman accueillie na école bokomisi bana soki baza 10 atuni mbongo abana eza combien autant afuti mbongo wana asuki kaka na kofuta mbongo te ayeti na orphelinat lisusu alobi non lokola kuna déjà sina silisi makamuna bango a classe pour toute l'année je signale les pour na année mobimba na zongi siko a de panabino natika même ata 1 franc pour permettre que bana wana bazonga classe sans uniforme te basomba cahier basomba bic basomba uniforme soki pe moi sac ya loso ezali bosombi azui enveloppe atiki. En tout cas, ce sont des initiatives comme ça que nous devons encourager et nous devons accompagner. Que le bon Dieu vous bénisse. En tout cas, Bellard Fondation Nzambe Azalanabino Nzambe a continué à copier sa belle vie, longue vie, le Bioko Lekalelo. Merci beaucoup.